Batu ba koma ko lingane mbongo mingi be balinga subasité. Merci beaucoup. Pona mbongo na musala mutu amipesi makasi. Lelo ba couple belé zo beba po nini. Mobala zaki chômeur bazo so na mwasi bazo ata. So mbala zu musala esili. Et puis tant mutu zo boya dialogue wana kunda pe azo kene ko créer sous ba relation muso asika. Le combat du mariage ezali pe infidélité. Merci beaucoup. Mobala azana mwasi na poto azana mwasi na Afrika. Nake otala ba para nzoka yeko kanga lupangwa. Merci. Combien de ba couple oyo ba benga papa voilà les problèmes. Soko bimi na mwasi batu mususu bazala ka muté ya moto ote na lembi na baye il faut na ke ne rejoa mususu pona nina polia pondu te il faut pena lia mama tembe na chama Thompson Pembe. C'est ça. Thompson Pembe ne mwasi ya Ndumba. Thompson Pembe ne mwasi ya Kinshasa. Voilà l'infidélité. Oh, l'infidélité, c'est le diable. Ne à côté en quatre mitema batu tant que vous allez infidèle, ne continue que nous avons maladie à sida, ne continue nous avons infection minene, ou comme ils sont même faibles sexuellement. Là, j'ai dit, conseil mounene ngana opesa na basio. Qui si mounene o ngana yele lo opesa na couple, kombo kisi yango dia papa. Dia papa. Dia papa. Ndeko lobani. Dialogue, patience, na pardon. Il y a un le grand combat du mariage. C'est quoi, papa? Diable lingaka. Ok. Dialogue te, patience te, na pardon te. Merci. Diable lingaka libala te. Banda na tango ya jardin d'Eden. Aka ko bundisa libala. Kilimo bimba en tout cas na ebiete boza ebele pe bokozala ebele ya kolanda émission na biso to bela nyonso elongo na dada wa taifa mama wa taifa la sœur des nations na pesi bino bambote bipa nyonso bozali boza ebele bana nzambe boza ceux qui bozali bochena ba commentaire mama Jika tozali awa ezali ko kundola côté mama cité ezali ko kundola côté inosbité mais awa tozali ko kota na mozindo na makambo nzambe onini oyo eza kobundisa ba vie na biso nini ezo sala ke tozo avancer te nini ezo sala te to ke liboso te wa mosali na nzambe okwela na lien oyo olobite yo pe olingi o participer soyez les bienvenus. Émission oyo eleka kaka jeudi na 19h. Cela n'empêche pas que yope ole kanajika toko yamba yo parce que parole na yo tant mususu mission na za mususu. Prophète tozana ye, prophète ba étoile ye vision na ye ezali combat ya apparition ya ba étoile na ba sorte nyonso. Yo peut-être ozali na message non na ndenge mususu. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra. Merci beaucoup na boss FTB pa yozali. Merci beaucoup na ba tutu o balandaka. Jika TV News. J'ai des camopas au soda potono kwa bana décembre bandi. Je te dis, je te sali là où tu es. En tout cas, merci na commentaire na yo, je crois pasteur à Monaki. Rien à dire. Merci beaucoup na batutu o balandara biso de près ou de loin. Ba o balingaka, ba yaka ko commenter, ba emaka biso. Eza na ndenga bien, to na ndenga malamu. Topesi bino ba merci. Ba mama nyonso ba travaillaka na prophète ya ba étoile na pesi bino ba mbote ba joyeux Noël na bino bandi Jika akozela parce que ba lobiete celui qui travaille à l'hôtel et mange à l'hôtel ngana ko sala ka na micro cela veut dire que na ko lia ka na micro rien à dire ya lelo tozo lobela nini mystère ya combat étoile na kati ya ba couple to na kati ya mariage ndenge nini diable abundisaka mariage ndenge nini diable lelo asimbi ba couple ya bato na maboko ndenge nini diable lelo amour stable ezala alisu te kicopinage stable ezala alisu te kilikangu stable ezala alisu te dialogue ya chérie je t'aime je t'amour je te love ezala lisute ezaka yo longwa kuna
Ah, tikelanga makelele. Eh yo, boyebi te nini eza na kati. Ngana okota na muzindo te. Fabrice Manzeto otambola no zela moko ba griffe weba ke lele ko inda la Madeleine kalate to kopesa message nango. Kotsela ngana mosena Nzambe bongo toleka na ndenge sengeli mosena Nzambe lo sakono pembote na yo. Bonjour maman Judith. Joyeux Noël. Merci beaucoup. Poto bandi ngo lelo. Toza déjà na décembre. Nina lo baboye mambo Noël. Ba pasteur Beli ba telemela Noël. Oh non, tout le monde a momi balé non na elle. Et là ici elle. Dieu, non négation. Okay. Cela veut dire les jours sans Dieu. Okay. Est-ce que chrétien faut fêter à Noël? Toi il faut fêter à Noël. Nangina lo baboy, beau profiter, beau fêter à Noël. Merci. Pour Nani. Noël et là ici les jours sans Dieu. OK. Parce que ce que tu as dit Noël, l'écolo à no. Et ça, moi, 2 points pour l'écolo. Ok. Non, il y a négation en anglais, ça a no, N-O, et ça a babikotu en amibali. Yo pasteur au barabongo. Aux hommes, on a que nous avons maîtrisé la langue hébraïque, oyo, na anglais, c'est un problème. Alors, jour où on a, ils sont musulmans, ils sont catholiques, ils sont occultistes, ils sont kate, ils karate, ils vendent nandaku. Pour nous célébrer motama ya Yesu Masia. Ata ba fête à Ce qui moi na tuni papa, OK musala te pour ni. Alobi pour na fête à Noël. Fête à Noël like. Ya ba chrétien. Jésus mutabotama. Comment te comme selon ba chrétien ba ngoma répondre. Jésus mutabotama qui selon ba chrétien. Jésus yango ba soit disant ce que bolbi soit disant nzambi. Mais au monde que non bo vandi na ndaku, bo ki misala te eza bénéfique pour na biso ba chrétien. Yango wana na lingaka journée à Noël. Quand les actes d'église veillent le 24, veillent le 31, veillent le 24, bolongo la yango. Il faut besoin de yango pour faire tu wana sango na ngwe kendeke et ko sala et loko moko malamu plus tard. Nangina bondela pour to banda émission. Merci beaucoup. Nzambe na lola na commission na pambolio pour na mokolo ya lelo. Banda na biso pe sukisa na biso. Moto nyonso aza malade kolo bikisaye. Waza na problème pe sa solution. Na kombo na Kristo. Amen. Amen. Maman, na ibite so ko permettre ngana répondre na moi mituna ya ba émission l'équipe ba commenter. Problème exact, problème té. Nazo répondre na papa JD Kamo pa au soda potonoko international. Soda alobi non pasteur du tout. Nazali d'accord té prière ya pasteur et pesaka musala té. Seul Dieu le tout puissant qui donne le travail. Point barre. Papa kosuka na point barre té soda poto. Bible zoba, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nzambe yo komoni na nzela basel na nzambe. Basel na nzambe ne bako bondele la yo nzambe. Cela veut dire ils vont invoquer Dieu pour toi. Si vous êtes malade, yo koluka banani, okoluka basel na nzambe. Bible zolo baboy. Si il y a une personne qui est malade, qu'il cherche les anciens de l'église, que les anciens prient pour lui. Et enfin, que les anciens prennent de l'huile, baouendreye. Moutouaza malade, mais batindi à l'oukabasien. Malade de cause à paix à finance, malade de cause à paix à moussala, malade de forme et surtout. Si vous avez un problème, vous avez un bassin en Zambie et Zamabete. Dieu parle. Il passe par ses serviteurs. Et c'est très important que Nzambe, que vous avez une alliance na papa nomoka molimo pour bibezo baboy. Bino milimu na bino mutu moko ne mutu rendre compte na ngo ezali ba pasteur. Donc kolobate que non point barre au suki wana non. Donc il faut tout nakane ko malamu soda ya poto. Noko international noko bana je crois Mosena Nzamba répondre yo na ebi ke côté wana zaka makasi okoya pe ko répondre Mosena Nzamba. Matanda news alobi belle émission et Iser JDF alobi bravo Mosala Kitoko Nicole Maya alobi na lingaka jika makasi vraiment et Doxy alobi super et Iser alobi na sepelaka na émission na bino nzambe apambola yo Vilia officiel TV alobi vraiment kitoko bino kaka bongo nde bolingaka et voilà na linga nani batu so commenter bien awa mutu so lobi awa communauté bi pasteur pour nani ceux qui mutu alobi na bino ki nazali na mbongo te bondi makate. Oh Bible lobby boy, celui qui n'a rien, on notera même l'épée qu'il a. Mais si tu as quelque chose, on ajoutera si la chose dont il y a.
Ce qu'on dit que nous avons le côté nzambe alinga pe bato bongo te. Il faut en avoir foi que nous avons quelque chose. Voilà bato oyo ba commenter moi malamu pe bato mususu ba lobby et émission na biso balinga yango. Voilà comment je peux te répondre pour encourager. Mais papa Freddy Tambwe a commenté tes tours. Na moni peut-être à moni angoté. Zamba ko sungaye a komona ngo peut-être to komona commentaire na ye peut-être to ko répondre tango to kuta na mbala ya sima. Na moni na no pe commentaire na été. OK, maman na ngai lelo toujours bela makambo minene. Les combats d'étoiles du mariage. Les combats d'étoiles du mariage. C'est ça. Normal posé parce que on est trop sensible, papa. La Bible dit Dieu créa l'homme à son image et créa l'homme et la femme au même moment. Yes. Moi, c'est au même moment. Même minute. Ah, mais papa, banda qui n'a mobilité. Ah, ok. La Genèse chapitre 1, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Ce qui naissait, Dieu endormit l'homme à l'alissimoto, il prit l'une de ses côtes et il en a formé la femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Nous avons moi aussi, à visibiliser moi aussi. Les bandits dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère. Il faut qu'on ait un lien à la famille. Au bali mwana ya bato lingiye, il faut que ne s'attache na ye. Yo bali mwana bato misuka ki pa ba para ba dirija ka kino lelo. Ba seme ki ya mwasi bande kona yo. Mais la femme, papa, la femme aussi quittera. La femme aussi quittera, papa. Eh, pardon. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ok. Il faut mobali comme la capacité à s'attacher à moi si. Et ça, nous avons bala nana moi si mais s'attacher à moi si na été. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à Bitumba. Il faut beaucoup s'attacher à la future. Ok. Il y a un moment où on a incompréhension. C'est ça. Attends, moi, ça a lobby bien. Ma tata Bitumba. L'homme il n'est pas encore arrivé à s'attacher. Aïe, aïe, maman. Quitter les malamu, aux imbongo pesi. Mais s'attacher, c'est ça le problème. C'est ça. L'incompatibilité. Bino en Afrique, vous êtes des macaques. Bino en Poto, nous sommes des gens organisés, civilisés. Intégrer. Intégrer. Il faut m'obaler à s'intégrer. Non. Et ça question ya moto à s'attacher parce que ba mindele babalaka bato moyindo na tango na ba makak. Ozomona. Ti lelo bazana bango. Ba s'attachaki. Donc oko sa pe mayele mingi moto à s'intégrer. Aussi le temps ko s'intégrer te à ko s'attacher kakati. Voilà la problématique du grand combat des mariages. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Yes. Donc moi ça me bal bako ko bala na pe. Mais ba komana no mosuni mokote. OK. Ba zo na bango ba rapport génital. Ba boti na bango pe. Mais ils ne sont pas devenus ba kolisi pe na bango pe bana. Yango no zo mona ke no bat bazo yo kanate ko bunda. Moi c'est que musala mobala zo kanisa mabe. Ngana zaki na camarade nanga moi si naza mokonzi asala quelque part mobali azaki na moi période wana azali na chômage moi ça zaki mokonzi moi si azozonga na ndako brutalement brusquement omoka po azongi ndako azongi musala mobali atuni mais ozongaka mbangu ndenge nini elo mo pe ko sala ndako ezate yoka moi sabi na comprendre te soki na vaya na musala na mona na makanisi nanga net na sima nanga okoti moi si mususu yango na bimela ko brisque pour na kangayo mais na kangaka yo te. Dans la première position moi ça a confiance na mobilité. Yango na ils deviendront une seule chair ceux qui comme une seule chair te. Confiance ko zalate. Likambo ya confiance o yango ezobo mama bala lelo. Merci. O ezobo mama bala lelo c'est le téléphone. Papa téléphone de. Le téléphone est-ce que tango bat balinga naka na tango ya ba Belge na tango ya ba Mobutu. Téléphone ezalaki téléphone est quitté. Bat ba ko lingana ba ko sala ba lettre.
chérie mon amour, ainsi de suite, je t'aime papa, atteindre lettre. Ce qui moi c'est azui lettre wana kotanga ngwazo bomba ngona mutu na ye. Souvent tant to bane ko kende ba classe. Ba lettre. Bacha mitema. Oko tinel pe mbale kuna toi moi c'est soko zoki, o tinel mutema batoboli motonga. Ye pe bitina mo ke no ba para ba bane ko kanga bana ba ngona ba lettre wana et ye problème à quelle école. So pe professeur akangio, oko zo appelle kambo, ba ko bengi sa pe ba parents. Si le téléphone est arrêté, il y a sincérité et kimia. Téléphone ko ya yé. Téléphone mobile au moins c'est simbate. Il y a moi si au mobile à simbate. Le grand problème, moi si où est le téléphone ya mobile. Mobile ya bête ta moi ça bon moi si le coula téléphone. Les ça na mobile moko na yebi chaque chemin ya téléphone na yé ezana code. Si les caméras téléphone maman et Kaboul ba mabale belé. Confiance exacte. Au comment on couple oyo parce que le combat d'étoile de mariage non a bandité. C'est ça. Na mbeto mobile azak atali koto moi si atali koto moi si na téléphone na ye mobile na téléphone na ye c'est ça la marabo on ndap na yote yom tozola ndabiso bozana ta dialogue te un homme na poto bozana poto moi ça zozonga na héros ya ye mobile azobima na ba héros ya ye bozo kutana nous te pona kobokola bana bino natala ki dernièrement internet bana moko balobi na ba parents biso pe to occuper bino te pona ni tant to zali bana mike yo bimaka tant yo zozonga papa pe akei papa zozonga mama bimi wana mingi pona bande pona biso bazali banda mboka bozalaki na taya ko kengela biso te bopesa biso affection te bobane ko tika biso pa banunu bobane ko tika biso pa bana misala ba domestique ba bokola ka biso. Le quoi pour personne biso affection na bino te bo wela mbongo na bino po bo somba botonga biso pe to ko mikolo to ko linga pe bino te affection pe ko yate ne boza malade to ko yate bo luka ba nunu na bino mikolo ba kengi na bino papa mutune zali couple vie à poteza difficile faut moi sina mobali basala menga pe naza ko mona ke à travers moi sina mobali ko sala wana ndemo boko pe alikambo yangwana mama na ngai moi na yo boti phase éducation na yo merci to boite musala ezali merci nous oyo zozwa mwana na yo zo ko notikela yo obe ta dame na ye c'est ça ne ko tike pas nous a commis mwana occultiste aya bomina yo papa c'est ça abomina yo maman nous aza déjà lesbienne nous aza déjà lesbienne c'est ça tant azu mwana comme ko initier ba comment na ba on a libala kuna kala déjà a initier mwana éduquer donc mwana na yo oyo boti azo éducation na binoté azo éducation ya bato mosusu c'est ça t'as le problème où il faut connaître plus tard beaucoup mona que non bosal mosala ya pamba les combats de mariage au mona incompréhension c'est ça le grand combat totangi na Genèse chapitre 11 balbe ezaki na bato basangani bakena orient batonga tour moko bazala unifié tour et matin comme matina lola mais besoin qu'il y ait incompréhension. Tant que besoin d'incompréhension, muto soit sengi mai ou les brouettes. Ou na brouette ou na ciment ba koyo kanate. Et Bible zo ba que la tour c'est ça et katane. Incompréhension ezali fruit ya démon. Merci. O atiaka na kati ya libala. Incompréhension oyo eyaka kosala que no batu babunda batu bakabwana. Nebi couple moko bakabwana à cause ya puku souris alekana kiboy moi sabité ngana mona ki azonga kiboy mobala bi ngai moko na mona ki aleka kiboy yo na robeta ngai na mona ki alekana kiboy obeta na pona ni oze impoli bitumbe bani mobala bwa keli moi si biloko libanda dans les vides likolo ya puku alekana kiboy o azonga kiboy incompréhension limbisanga za bande ko na biso batetela na yebite na fingi na nga mutute mais bango moko ba yebi de moi bundisaka bango wana de moi incompréhension eza nini kozanga tempérance kozanga maîtrise de soi soko yoki likam kanda bako ba ke no zongi retard bo ute pa ya mwasi mususu papa zano ya kimia mama tomboka maîtrise eza don na bango titangu yoko mama sisi koloba nde obani koloba okoloba na motema kimia na motema boboto
Tant que vous avez monté ma kimia moboto ekolembisa moninga. Mais ce qui a compréhension télémi, il y a un bien un garçon de famille, ma fille de famille. Moi c'est monsieur soit bala, mais ça na voix d'homme. Au moins qui comportement à mobile les ana kat naïe, au famille na bango. Est-ce que zaki premier né a memi ngotino na libala. Kuna baneko sunga famille, a memi comportement na tie pas mobile. Et ana basi mususu ba avocate. Ba magistrat limbisa ngai ba médecin ba matape ba to batanga classe likolo ba mata ba classe ya likolo bango pona bango bazo juger mobali surtout avocate selon classe na ye azomona libala so azo juger mobali kwani mobali za na baro tribunal kolandela mobali na ba détail sous détail nyonso tuana oh conseil nazo pesa yo ba reproche mingi so zo reprocher moi sinon mingi zalaka na tolérance ah o la bible bien te ah matungule le kaki ah ndembe le kaki ah papa moi mon ko le kapé boyo kumisika chéri na yo o kumisie ata près des jours prochainement mon cœur chéri ko sala ko cha mungu ati et le kaposé 3 jours et le kaki toko yo kaka sur les champs c'est ça molimo wana léopard et ba c'est belé ba avocate soit babala na bango na bango bazo kokate ko vandisa bolingo libala. Le grand combat de mariage incompréhension et longwe na salon et kotikino na chambre. Ah oui hein. Ce que moi sino ko kakate keno ozwa tamula ipo na rapport génital. Peut-être aza malade moko songolo. C'est pelisa selon boyoka ni nabino. Oh mutu o ifa sepela o pe ifa sepela. Mais ce que comme le col net que non oyaki na libala ngane ndeko na yo mais moi ça ndeko na yo ngane ndeko na yo te ko sentir ce que sali boyete vous avez problème papa point wana côté ça point moko ça très sensible moi ça ko kokate na ndenge ya rapport na chambre ndenge ni moi c'est mususu par exemple la malade ba malade mususu ça là que non et longo lié force na nzoto physiquement ti fo abika maladie n'est nini ba maladie zébélé par exemple maladie à diabète par exemple maladie à frigidité OK ozomona par exemple frigidité elongola kande de elongola kagu ekolongola ekolongola pe makasi tango gu elongwe makasi elongwe problème sur ezali soki mwasi aza soit na ménopause précoce OK ozomona ou soit comme ménopause OK moi goupé elongo na bokasi pe eko diminuer parce que nous autres dégager salaire ezo salaire te na kota en trans na makambo ezo linga mingi OK comprendre moninga yeba ninga ko sona moninga dans les dialogues facilitent beaucoup de choses c'est ça et okomona que non incompréhension na dialogue batu ba koma ko lingane mbongo mingi be balinga subasité merci beaucoup pona mbongo na musala mutu amipesi makasi lelo ba couple belé zobe ba po nini mobala zaki chômeur bazo sona mwasi bazo ata so mbala zu musala esili et puis tant mutu zo boya dialogue wana kunda pe azo kene ko créer sur ba relation musu asika le combat du mariage ezali pe infidélité merci beaucoup mobala azana mwasi na poto azana mwasi na Afrique nake otala ba para zoka yeko kanga lupango merci combien de ba couple oyo ba benga papa voilà le problème mobala keninga na mbongo azo senga mbongo tindela mbongo akozonga botango to ya biso mibale atonga pe longo monte lupango zeka bongo na oka sango mobala sentaki mobali akaki lupango sujet tozana ngoza très important nini etindi mobali wana aya kolinga mobali na Afrique mususu ezali motema ya kozanga kotonda merci omoni tango zana mwasi eloko nyonso ko so zui yango il faut pas améliorer encore entretenir yango comment on attaque non ndenge zaboye ezelo mo ekomi soki extra soki ndenge ninte moi si ozuye tango za sikaza extra tango ozuye il faut mesanaye olingaye o sepela na ba action naye soki azalaka tembu soki azalaka moto te soki azalaka moto soki azalaka incompréhension mesana ye mais yo soki obimi na mwasi bato mosusu bazalaka mote ya moto ote na lembi ye na baye ye il faut nakende kozwa mosusu mpona nini akolia pondu te il faut pena lia mama tembe natia mwa Thomson pembe Thomson pembe nde mwasi ya Ndumba Thomson pembe nde mwasi ya Kinshasa. Voilà l'infidélité. Oh, l'infidélité c'est le diable. Né à côté en quatre mitema batu tant que vous allez infidèle, né continue que nous avons maladie à sida, né continue nous avons infection minene, ou comme ils sont même faibles sexuellement. L'infidélité yango et simbi ba couple lelo,
na basi na mibali bongo mwasi oyo soki to take kaka mibali me bongo bana basi yango nde na lobi bongo mwasi oyo aza mwasi alibala azali na ba makango ata misato alingaka ata mobali asimbe te alingaka ata mobali apusa na pembeni na ye te ye mpenza soki mobali atusha ata ye akolinga te bongo mwasi alibala mais en même temps azali lesbienne ozomona biloko wana eza basodomie sodomie eza bapratiquement mabe oyo bande kosalama na Sodome et Gomorre basi bakobenga yango mito ya sardine omoni moto ya sardine yo mona yango omona ka sardine pamba moto etikala kote mosusu donc mobali na ndako akoembrase ye te mobali na ndako akopesa affection te eyoka degu moto eza te donc omona mobali yo oza moto ya sardine kozala te soit azaka na posa ya nzoto ya sardine kaka mais moto ya sardine te nzoto ya sardine wana ezaka mbongo ya mobali nzoto ya sardine ezaka mbongo ya mobali nzoto ya mobali te me mbongo ya mobali nde yes me mutu mobali yo longwa kuna mbongo wana pe ya mobali azokende opesa moninga ne mwasi sikoyo basi oyo bakolinga te mobali asimba na kati ya ndako akoyoka bien epe apa pasteur wana kuna esika akendeke kuna okeba kasi epa pasteur pétage dadi kuna nde esika yo dadi nde aza na mo na kati ya libala pasteur nde ako saliso makambo oyo ozolinga ozosepela nango merci beaucoup mais mobali na yo te non couple il faut bonga maman si j'ai oyo tiango kuna ne monsieur très sérieux c'est très sérieux alors tant moi ça zolinga te mobali asimba ye mais kuna azana mibali mususu pe azana baninga ne mususu basi basali ki lesbienne dernièrement tout le monde qui va image en internet oui ba fi ba o sanga ne belé soki 8 soki 10 o ba ko jouer ba plaisir na bango ba boye na bango mibali oui yoka ba raison na bango ono mobali so nazana mobali na ko joazemi madame tozala biso na biso bana basi pokuna na ko joazemi te mama biso zo ba multiplier vous soyez féconds makambo zo salon na sozo le cancer c'est ça ozo benda ba mari de nuit na ba femme de nuit c'est ça na biloko ndemo na zo benda Judith conseil munene ngana opesa na basi yo kisi munene o ngana yele loko pesa na couple kombo kisi yango dia papa dia papa ndeko lobani dialogue patience na pardon yango mutoko telemela les grands combats du mariage siko papa diable alingaka dialogue te patience te na pardon te merci diable alingaka libala te banda na tango ya jardin d'Eden ayaka ko bundisa libala soki bovandi bien na mobali na yo prospérité richesse kokota na kati ya libala na bino boko progresser kisi ya dia papa dialogue ezalaka te na ba couple ata mama azokoka bien te ata papa azokoka bien te bo solo la ezana bato musu ba ko supporter dialogue te soka kano lisolo bandi asiliki a créer une compréhension ezana bato musu bazalaka na ping pong de parole te c'est ça ping pong soko betel moninga yepe azongisi soko lobi yepe azongisi te donc moins de supporter les flèches aller retour les ping pong de parole exacté donc soki bandi ko loba ti soko lombe ka ko loba moke azongi a transformer en gros quand il n'y a pas de dialogue il y a toujours des problèmes soko papa ngana lingina tuna boy neti ndeko moko akolanda biso azana poto azana Kinshasa azana Bandundu azana Bakongo azana Lubumbashi akolanda biso a se retrouver que nos couple na ye ezali na minute oyo na 100 degrés ya moto mais alinga perdre yango te eloko nini okuti koyebisa ye poto shiti kisi munene ezali dia papa dialogue patience na pardon. Merci beaucoup. Moi, le pardon, c'est une puissance qui libère. Pardon et zanga et pas ya batubeli. C'est de même na ba fiancé, c'est de même na ba chéri parce que bandaka na ki fiancé na ki chéri. Au moins orgueil. C'est ça. Ono nazalaka capricieuse, capricité eza orgueil. Tala malamu. C'est ça. Nous sommes nous za caprice, nous sommes orgueil eza na simawana. C'est ça. Orgueil diabolique. Malheureusement, Fabrice Akanga, si j'ai eu maman les combats de mariage, yes. Tozo ke nango skona ndenge ya coutume. Merci. O komona ba combat ya mariage oyo ke no coutume telemela mabala tala. Jacob akepo bala. Akomi kuna. Ba changise. Ba changise moi si ba lobi bo c'est long coutume na biso. Leka ko bala va ya yate. Yes. Biloko nezo sala malelo to kolobela yango les combats dans les grands combats de mariage. Comment Samson
a dévié qui mission à l'année moi si vie ne baby na vie spirituelle ne baby c'est ça nenge ba pasteur pe ba vie na bango ko beba nenge pe bino ba ni ma vie na bino ko beba est avant to bala il faut to luke na nzambe to sambela be to ça la choix normal est il faut pasteur a imposé biso par la prophétie c'est ça pour ça on va se belé ba ni maka ko pasteur lui par la prophétie est il faut to kota na kati ya mulongo wana buzo ba wana c'est ça eza solo to eza vérité est mobali na yo oyo ko bala il faut l'autre na noto to il faut olula kolula eza lisumu to mabe bongo frère Patrice alingaka ma mester ndengeni limisanga ya Patrice mais démarche na beauté etindi regarde autant otali kaba ngebe l'os de mes œufs. Donc tu vois il y a un kanga si je asuka autre kolobela siko le grand combat du mariage et selon la coutume bokoko ne ko ganga to kolobela pe est-ce babiloko bat ba pesaka et pas ya batu na bokoko wana ba makasu biloko wana o biloko ngo ba pekisa ngo wana combat spirituel est biloko ne ko bebi sa mariage est-ce qu'il faut ko pesa biloko ne ko pesa te to kolobela yango yo za pasteur OK obala kuna na famille wana ba sengi makasu na ba cigarette yo za pasteur ko pesa cigarette to ko pesa te merci soko pesi nini ko ya merci et makam OK no so ngo bala et comme que nos familles baté ya mobali na mwasi pona obanga bitumba bo bala na kana église après bato église bazimbongo ba ke ba peska famille ezandenge ni tokolobela ngoni monsieur Zoya. Merci beaucoup, c'est très important papa pona lelo na otolobeli na compréhension na libala na ba réalité nyonso batu ba retenir nini parce que to ko continuer nango. Merci beaucoup maman na ngai Judith pona émission kitoko na ebite Fabrice Azubiso botikala malamu na libala bolinga libala yope oyo ofandisi mwana bato pesi na mbongo te kobenga na mwasi wana me mango pe na ba fiancé pe na ba bazana na likango bana banna wana po mubali moko boya ibisinga lobi boye na obenga na mwasi na nga po loka na pesa mbongo te libala to vande sika moko na mona makambo na nge simba te yango wana mama Judith ne monsieur Zoya na ko démontrer que non ce ko vanda libala ya ka to fanda ko benga na mwasi te zapeli sumute bongi sande sili sande mbonga mariage po Jacob botanga na Bible avant na libala ya ka to fanda yo tanga la Bible bien te jusqu'à ce que sili sanyongo tourwana na ko la sabino que non Jacob a travaillé 14 ans te pour joa basi mibale Jacob a travaillé 20 ans 7 ans liboso a pese mwasi après une semaine ba ko pesa era chelo lingaki avant na ye ne abandi ko travailler malem me fa futa nyongo avant na libala ya ka to fanda bo kisa mwasi wana te ko benga na mwasi ba tuté oso botisi ye akende wapi papa tika biloko ono na koti mabondeli mingi mama ote na koti mabondeli mingi papa kena nkuna ngana kene bobana ba kena te boza l'ensemble bo esprit ya instabilité wala mulimo instabilité mulimo célibé zo na forme moko boy c'est ça bino bo yambi Yesu Kristo na kana bino bo continuer ndengo wana yo mobali pe ozaki na basi 5 basi mbalo ndimeli Yesu ko boya moko te zala na bango nyonso eza na basi mususu bakene be église mususu ngolo pakalao ono ngana ovana libala bongo te ote za lisumu ndenge nini ke nonga na ebi Yesu Kristo nandi makovana 3e bureau 4e bureau to ko développer yango est-ce que moi c'est boy so ka vana libala boy Yesu ya ko kende to ko kende te to ko lobela yango vraiment c'est très intéressant depuis pe oboya libala ya 3e bureau so bali selon ndenge pasteur alobaki merci beaucoup Nzamba Pambola. Merci beaucoup papa. Ba joyeux Noël et panayo et bongo na ye ko botola micro pour na suki ça merci beaucoup. Ça c'est qui si on sait que c'est ma casse depuis au boya que ba 3e bureau. C'est ça. On va retourner mbal pe depuis boya qui Mario. Elle commence à monter au Vandanango. En tout cas, Bajaye Noël et Panayo et Bongo Pesanga micro. Alors, quelques secondes. Clôturer bruit. Le 25 décembre, Ngaina Mama Judith, na soutien na yo et ko permettre biso tolia na ba orphelin, na ba veuve, na ba démuni.
Ezaka orphelin te, pour Bible Bible, c'est lui qui prête aux pauvres. C'est lui qui donne aux pauvres, prête à Dieu. Ce que vous payez sababola, ozo défisa nzambi. Ce que défisa nzambi, nezali esika malamu pour etobuka. C'est ça. Ba orphelin pe belé oyo sunga. Il faut peut-être bonde la paix pour nous bon notamment ceux qui ne sont pas orphelins. Mon soit comme un peu orphelin. Hein, quand je regarde n'enga mabeti. Pour y moi bon ma papa et na maman na ye. Moi na wana. Yo zumbo ngo pesi azape ndokiti. Oye bite ni neko ya. Alors il faut peut que bonde là. Na mbongo na yo. Est-ce que zo kende ebo taper belé. OK. Ba te belé ba ole la to laisse ba orphelin to sunga pe to mon le côté mais to bonde là ensemble na yo soutenir opération Nzambi a kopambola yo. Merci beaucoup. Mote nanga na ngina pesa na maman Lydia na Cape Town, maman Lydia na pesa mote yo partager émission oyo, partager botala ngona ba camarade na yo, na pesa mote belé Nzambe apambola yo, apambola Mandi, hein, camarade na yo, et voilà apambola maman Annette, apambola maman Maeva azana Kishasa. Mais toujours kuta na oh, maman Maeva, soyez les bienvenus, que Dieu te bénisse. Maman Mokozi. Aibi que to kuta na kaka. Émission otala émission makasi. Merci beaucoup maman Maeva. Merci beaucoup Fabrice Mande Tokomina Souka. En tout cas, naebi ke ya lelo mutu nyonso ako se retrouver. Ozana na Kilikangu na une semaine ya love, na 2 semaines ya love. Émission oso ekoeli na maboko c'est que c'est concerné yo. Depuis bobandaki une semaine ya love, incompréhension et incompréhension. Ata jour moko te be bengama, ata jour moko te mon amour bengama, ata jour moko te be mon cœur, mon amour, mon chou, mon cœur, mon tout e bengama ezate, ezaka yo zempoli. Ngano toko avancer te ngano to kende liboso te esprit à famille et déclaré yo toko ya nango na mbala sima yo pe na couple depuis moi c'est à kota ata jour moko te mon cœur mon bébé mon amour je t'aime je t'amour ezalaka te ezalaka oyo kutu soki na yebaka si je le savais bon sali 5 ans de fiançailles yo zaka si je le savais 10 ans de fiançailles yo zaka si je le savais ataka na lina ne na moi moi je fais un bel temps matoi mobile pas fait moi c'est ta me pousser moi so qui na yeba ki kutu merci beaucoup Fabrice Mande ya lelo to suki awa botika ba esprit ya si je le savais namour si je savais za la rater ce qui si je le savais commis c'est que bolingwezate ce qui peut bolingwezate bo forceté chacun pour soi Dieu pour tous que Dieu vous bénisse tokutani na basi bye bye pas ta ba forceté bye bye